ça a vraiment plaisir, il y a trop de retrouver les sous-sunga lelo na émission qui te fait vert pour nous comprendre toujours basango donc et ça la plaisir na bana mokili mobimba o balinga bongo émission à grâce comme fait vert pour to passer la vérité to kunda la vérité na source to bimiselango to la kisabande ko na biso o bazali mboka libanda to bazana ko Kinshasa ba meka un peu ko comprendre nini oyo to libango lelo donc merci beaucoup na mon boss balobi maître John 12e dan donc maître John 12e dame respect toujours na kacha Switzerland donc yomta simbi ma solo to ya makambango donc respect sans oublier balobi maman Misha moi aussi pembe moi aussi kitoko donc mère boss respect toujours donc merci beaucoup donc lelo comme si j'ai na libino bandeko balandi ezali si j'ai moya mutuya ya ko meka un peu ko betali solo bo comprendre bandeko na biso nazanga mokote bomwe ke nazana dende ko nanga mupanzi baza ba vivre marambu ya mingi donc ezali solo moko il faut bolandela ngoma très attentif pour comprendre nini o to vandi atoko betali solo sikoyo donc nga lobela bino ba vérité o eza caché tam suna mambo ba église na biso ba jeune boko mone pa na ngai awa batamboli basali marambo donc tilo to komi atozo bango na kata émission na biso fait vert pour to panze peli solo to eba nazana ndeko bile nazana ndeko artiste na biso di ghetto donc ndeko bile mbote Mopandi sango Gracien Ikoma. Bonne santé. Très bien, Nanguya ba tata mokeli fumukimbango. OK, merci beaucoup. On a beaucoup de on a biso bile na kokende pe na ngambu na ngai ya loboko ya mobali mbote na biso. Mbote Mopandi sango Gracien Ikoma. Boni kombo nani na bandeko ba Holanda ba BMP artiste ni to vandi na. Bon, mbote premièrement na public nyonso etala biso na journal et dans émission ngai. Je me nomme au nom de Lille R du Ghetto, donc c'est mon blaze musical. Dans ça la musique en tant que musicien, blaze nangai on a docteur, yangwana eza Lille R du Ghetto. OK, merci beaucoup. Donc bon monde qui est aux Anabiso, vraiment très à l'aise. Mais comme si j'ai fidèle téléspectateur ezali qui est au Kolobeli solo, il y a église catholique oyo wapi pa bande konanga o avandi na loboko ya mwasi à Lukaka akoma sango. Hein? À vivre marambo ebele na kati ya monde yango ya l'église yango yango na to meke peke to betali solo muke bande ko na pas comprendre o bachaka doute po eza nango li solo ya ko monter donc na rolinga vraiment ndeko na ngai bile abetela biso peli solo bile ya parcours na auto meke pe ko yeba hein ndenge nini ane nini o silansaki na marambo ya église catholique. Ouais, Tata Bile azali artiste musicien. En dehors, il y a artiste musicien, Tata Bile aza séminariste. Aza mwana oyo a Tangina Basango, Azalakina Basango, nakuli na 2008 nakuli na paroisse Saint-Jacques, eza na commune Ansele précisément na quartier Kinkole. Après na 2009 na yeko kende séminaire na bandi akolita na yeko kota na activité ya catholique donc na 2009 nde masolo tozobeta e bandaki ndesko wana danger. OK, merci beaucoup de Kobile na sima ya caméra balobi Daniel Akani Masaro donc Nzambe so bango baza banani me yaza Nzambe Daniel Akani Masaro donc give thanks ndenge lo bango R Marigo Masiela et bon de Kobile tango lukaki okula na église catholique na paroisse ngo lobiaki wapi na Kinkole paroisse ezaki na Kinkole paroisse komboni Saint-Jacques ezati lelo ezali oui ezali etongami ekomi lisusu kitoko makasi koleka na époque na biso ndenge zalaka voilà ouais donc combien d'années oyo sali na kacha paroisse on va na paroisse ezalaki nde balobaka benga ngonini bilo couvent to elo mabo ouais Tata Bile azali chansard oyo azwaki grâce pembeni ya basango nazalaki na bango depuis 2010 na début ti 2015 nde makambo yaki kobeba par rapport ya ba réalité oyo ngai na monaki na kati ya catholique o bango balobaka ndaku ya Nzambe bango bazali batu ya Nzambe ba missionnaire pour na Nzambe mais mayebiso to monaki kuna ezalaki vraiment mystique nde to kosola ngo nde salaki ke
na 2015 na se décidé na longwa. Donc banda 2009 tu comme 2015 vous allez wana metata bile okota la caméra na biso mais un peu ko expliquer bande ko na biso ba réalité vous allez boni. Bon, ba réalité ezali neti na ko beta moi muke étape ali bozo to bokota kezala nini. Na ko beta moi muke histoire ya ebandeli tant to kuli baye l'époque na biso ezalaki na Abbé Vincent Mutombo, Abbé Saint-Forêt, na pesi pembote, azaki curé na biso, ma père ya groupe K, bazwaki bakombo na biso ba jeune, otozaki présentable, exemplaire na paroisse, ba memaki yango na archidiocèse de Kinshasa. À l'époque, ezalaki Monseigneur Laurent Mosengo, ba pesier. Après, toqué séminaire, bon, Matéa, to bandaki na nous ba fermissement, bon, Matéa ezalaki belé, mais ce que Matéa, mais catholique ezali na makambu moko mystique, bandeko na ngai, bandeko balandi bondi melanga. Il est qui non malembe, kokula ngo ezalaka cérémonie, na okaka kokula maintenant na assistate. Ouais, kokula ezali étape o ezana kati ya catholique. Pour okoma na banzela ya catholique pour kendango na normalité il faut obanda na kokula d'abord baptême premièrement faut zo baptême après aux premier communion lokola ngai après aux confirmation ba confirmer yo après okomi kokula ba sacrement lokola ba tubela okomi kokula neti biso denga to kula bonganga nzambe ba marié ba salaka libala lisantu hein voilà. Ça vraiment bon. Isa bongo bile ndeko bile ezo kende ma bien na habité maman Mami Rosita na Paris na kati ya Bobini hein maman Rosita maman Mami Rosita na Paris na kati ya Bobini donc bambota trop place aux maman donc ils vraiment un grand plaisir bile première étape ya okulaki et puis deuxième étape ezalaki ni deuxième étape ezalaki tokuli confirmation wana cardinal ou soit monseigneur mutu akulisaka biso wana kulaki pa basango te cardinal akulisi biso bazwi biso ba jeune toke mission apocalypse Jean 22 ezana kitambo entre kitambo na ma campagne côté kune kangama séminaire ezalaki wana tobandi kotanga wana tobandi kotanga vraiment initiation catholique na ndenge oyo bino boyebite ya koluka nzambe peut-être soki ndenge nini pona nzambe baluka kete na ndenge ya kobebisa nde ba vie ya bana oyo bazali na ba chance oyo bazana ba exprité koluka ndenge nini ya ko boutir bango na zéro hein voilà ko boutir à zéro bile si on comprendre bien tango bokomaki na kitambo hein benga oni ko éternel bozaki na placement bovandi kuna interné zalaki séminaire to bandaki kolala wana nyonso ibando salema na kati église donc nous ça combien de temps dans na séminaire to koti na 2009 vers septembre parce que zalaki rentrée scolaire biso pe to fungola ki mbala moko septembre ti to yaki ko bima na congé à 2011 par rapport ya ba raison de singa kaka il faut moi ba repos ezala nango ouais le bozaki au nombre de combien bazaki éternel ah baza tozaki belé tozaki basi na mibali to mibali non eza mibali basi pe baza na séminaire na bango place bazaki interné na part na bango biso mibali nde tozaka na Jean 22 hein na bazaki na ba chambre na chambre na si na ba chambre na ye na chambre na ye na batan na ye mais loko mo bezalaki odoko betali solo ndeko gracia ikoma d'abord nga moko na sepeli nanu mingi ndenge bochelinga micro caméra telemi wana pona to meka kosola masolo o so boko pesa ngata na meka ko expliquer moi réalité moko boye voilà na meka expliquer réalité bandeko balandi ba meka ko comprendre eloko ezani nga na bandi na catholique il y a longtemps na bandi na catholique totangi d'abord tant to kendaka ko koma basango to kendaka pona nzambe ezali makambo nzambe nde tomonaka na l'église basalaka mais oyo biso tomona na kati ya ba séminaire nazana ba exemple bandeko bazali ba grand frère na ngai ya basango bazali abbé Benjamin
aza sikoyo curé na Saint-Joseph oyo eza na Victoire précisément na commune na Kalamu ayebi eza catastrophe eza place bana babebaka ya makasi koleka na cité na street par rapport que kuna tozali na idée ya koluka nzambe mais makambo ezo salema au fond nango eza makambo elukaka nzambe te na ebite soki nzambe na bango nde abanda kolinga makambo bongo ba homosexualité ezalaki na kati o nga na vivre nga moko personnellement na vivre quoi ba makambo ebele na kati ya catholique pas homosexualité donc il veut dire que ba PD pédophilie PD ba lesbienne ba masseur na ba lycéenne et ba sango na biso ba collégien ezalaka ba catastrophe moko boye hein nazawa te pona kotanga bakombo basango wana basango nga azotanga bakombo eza basango nga azopesa bambote na ndenge respect eza ba OT hein vous comprendre voilà te eza nango eloko mo te eza juste de ba témoignage parce que tu as vaincu voilà photo eba hein bilé nalingi après wana ba bi wana ezaka wana to ndenge obi ozaki na basité mais obano mona mama basi ndenge bon makambo basi eyaki tangu tozalaki wana ezalaki na Jean 22 oyo eza na Kitambo batindaki biso siko na mission moko boye eza na Selebambu mission moko catholique eza na Selebambu ya cardinal Echau ya grave ezali ba fantôme basango baza bata mystique basango baza wana et surtout ceux qui sont forts surtout fort en esprit oza préparé te bandeko eza dangereux ebele bakondima te baomona non mystique ah jeune on a balox ah masquer lisusu image na ye na azoloba babiloko oyo botrouvango grave te parce que ngai bayebi nga très bien kombo na ngai Bile Mpoto na kuli na 2008 na paroisse Saint-Jacques bavenanga ba Kiré Saint-Forin ba abbé Amen ba abbé Caliste donc bave bazebele toya komona ce phénomène moko boye ya mwasi parents moko ya mwasi moko tondo mona na séminaire Gracien na betelo du solo wana ezalaki na séminaire biso kuna basi bakotaka te tu vois séminaire mibali collège ya biso mibali basi pe bana lycée na bango ailleurs parce que ezalaka de fois chéri mo boye hein bamona kae eza déjà na 2-3 personnes bamona masa nanga Francis Mosengo Chrisman Mesingwanga ah ya awa ndo yebwe banini awa ezaka un peu système à momekano ah momekano ndenge nini oyo eza makambo nzambe comment faire makambo nzambe kokoma na momekano mo boye tozalaki na kati ya makambo wana tu découvrir mwasi mo boye akufa selon histoire Père Roger Dangro père oyo atongaka paroisse Saint-Jacques na bane ya kala bato bazali na commune ya Kinkole ya Nsele plutôt ya Nsele district ya Changu bayebi doyenné Saint-Jacques eza doyenné zo sangisa Saint-Marthe kobanda na Saint-Marthe na Kingasani ti kokoma na biso moko doyenné na Kinkole wana père wana basalaka sacrifice ya jeune fille moko boye pona fantôme na ye bango ba utilisaka yango par rapport hein yoyebit pour kobangisa bato mo ba tourner de magie bani détournement ba biloko mo ba perte morale ba biloko mo ba illusion ko salisa ba biloko butu siko bando toni mongo lota na butu ezalaki wana ngamoko hein so na loba mingi ngamoko parce que ezanga nde mutu hein ngamu na liboso ya caméra ngai après ba quelque temps na lala mko mususu po ezaki na grande chambre nene bani tandala la biso nyonso forte mu pépé ah sentir ça présence mo bekaka négatif mais en dehors ya wana ezana Maman Maria man mystère na betela bino eza mystère ya Samantha n'habite femme de nuit est-ce que vous avez femme de nuit yoka femme de nuit mais yo ce qu'on habite au vivant mona femme de nuit ba yebi secret na ye ezali basango baza ba ndenge
baza ba pro ya makambo wana parce que bango na kati na bango eza na bandeko oyo basangisaka nzoto na basite basangisaka kaka nzoto na mibali baza ba PD parce que basalaka ndenge nini bakotindela yo femme de nuit na butu tant beaucoup passer rapport na femme de nuit au moni na physiquement boye au bando za la lisusu na force té vous comprenez vous passer la femme de nuit na butu mais draper baby tonen et bebaka na baby ça déjà la baby ça ba drata deux fois la baby ça ba dra déjà vraiment ba dra beba OK là liboye ozaki yo moko na mbeto likolo mais sentir présence moko boye féminin donc hein na bandenge wana eza tabou balobaka ngo voilà ezali kambotan donc ezali kambotan de kobile na olinga ba réalité no beti c'est vraiment si j'ai moi mutuya to kobandoli yango muke les émissions liboso te to royal isusu la droit de réponse to zonga ka potoye ba mpe ndenge makambo do kendele na ngana yeba pe comment est-ce que on s'échappe qui na ba obstacle yango po obimalelo ozala en dehors makambo ngo et puis oya ko betela biso solo po na ebité po ba tsuba ko tarabongo arobima pe boye ba mutu baby na éviter vraiment les grands superviseurs oui papi le Congo faut qu'on contredire ngai na maloba o tata bila zoloba po c'est la vérité yé moko victime aza pembeni veut dire yé moko azawana banini tokoloba lisusu nini Daniel Akani Masaro na éviter komba mère ebeti moi tout mais ezonga kala te donc kitoko to ndeko bile o s'échappa ki na obstacle yango nini bon ezali kaka kozala mwana ya bakoko mwana fumuki mbangu mwana ya bilaka voilà en bref nde esalaki ke to escalader na babiloko wana mais sinon te ba blessure eza fort ba blessure ezali ouais ba blessure eza fort ba blessure ezali parce que tant au soleil au quitter ezali ndeni bon na quitter par rapport nga pe na ko mettre na tanga pe ba proposer ngai et pas ba pire ve na nga o nga na bande ko respecter bango basango ba grand prêtre mais ba ko mettre na niveau ya proposer nga ba biloko moko boye yo yebi mala moko kimi yango linga ete ko mo place wana do bila kimi nde obstacle so waza la kati lelo mais mabe donc merci beaucoup ndabanti ke bat baye belé ba kolanda émission au fait vers avec Gracien Ikoma na éviter nazoli la boss des boss balobi maître John 12e dan maître boss 12e dame na kacha Switzerland wana imta simbi masola ba chaîne internet tozaka na des chaînes we kangi Kinshasa toke wapi Congo Suisse toyena vérité universelle nulle part ailleurs chaîne mo kitoko ils aura ba information pour nous lamusa toujours peuple donc tout on peut ngambo di ghetto na éviter di ghetto ya oyemba kaka pour na éviter yefa yemba kaka di ghetto na éviter bon concernant émission voilà na ki ba mambo ebele lobami awa o ndeko na biso tata bila lobi concernant la spiritualité na mambo catholique ou ya mona en quelque sorte ngai pe nde bikande to botami na ba famille na biso botami ba chrétien ba même son na église par après mon mutu a découvrir mambo yo encore mona par rapport à la réalité na ende aro se décider se positionner na placement quelconque concernant mambo catholique na kenda be église catholique kula te na kula te donc na kotamna na profondeur ndeti ndeko bilete donc na ebili le bagolo voilà na condamner bango soit ko critiquer bango nelo mo quelconque peut-être dépôt na ebi pena kati na bango mingité dans quelque sorte c'est ça maintenant muto na linga spiritualité comme pe na roe pande ko bile koko tozalaka apprendre nga mamsu ya spiritualité ndeko bila koma de koko qui veut dire kimbangi c'est donné koko qui veut dire moto azalaka ya yambo tango mokili salemi premier être créé religion na ezani bon religieux eza moi kolobela mais ezali tozali bato yo kaka bazana bososoli ya bayindo toza bato toza na posa église de noir te boye ce que de l'église des noirs eza bongo pona bavuva mutozali ba Budidia Congo ba Katevelt ba royaume Congo banzela nde yango wana ya kolanda donc olongono na catholique comme no muta royaume Congo muta Budidia Congo et ça la ma plaisir na habité digete to comme chiter déjà vers la fin de notre émission donc ça plaisir tozwa
quelques dédicaces artistes na ngai pe basalela nga loyembo na bango ya kitoko po ba pe artiste musicien basali témoignage na moi ba artiste balanga nzembo moi des dédicaces moi le moment ya Dieu et ça la bien. Ok, merci beaucoup pour la dédicace. Non, dédicacé Master Nangai, là présent derrière la caméra, ZBD Christo Bedo, ainsi que Christivan Dandou. C'est parmi mes amis aussi, mes chers amis, collègues, rappeurs, artistes. Et je dis déjà beau les Jaden Breezy, mon frère. En tout cas, pour moi. Merci beaucoup. Inspiration, moi, bien, Bobé, ton tête à Bill. Et puis, un groupe Morot. Il y a un bon Bill et quelques dédicaces, et puis, yo et Bigara. Ouais, Mbote Mingi, héritier Moulele, hein, Patrick Héritier Moulele, Mbota trop. Patrick Moulele, Ernest Moulele, fils les sages, ZBD, Christian, Contrôle Kaka, grand caméraman, donc Daniel Massaro, voilà. Image des images. Voilà. Ouais. Monstre ba image azali, yesko nzambe. Ayo kanga mamango nyoso kitoko donc comme na suka émission na biso balobi za fait vert. Fait vert, taka fait vert, c'est fungwami. Ma plein au risqué te po ma bezali donc merci beaucoup. Na bandeko ba Rolanda chaîne na biso balobi vérité universelle TV, chaîne kangi makambu tout à internet na kati ya monde entier to kende lisusu wapi. Merci beaucoup na boss de boss, merci beaucoup na boss de boss maître John. Ba bien na 12e dan. So m'équiper pour sambo donc na kata suzera là imta simbi ma solo donc merci encore une fois de plus mon boss sans oublier balobi maman maman za morote maman Misha to gende wapi moi je pembe sans tâche pembe ni ya maître John 12e dan na kata suzera là bango basibi ma solo sans oublier balobi mami Rosita na Paris na kata obi na kata wapi na kata Bobini et à Villemont à Paris donc maman va monter comme place aux as sans oublier encore superviseur na biso papi le Congo yende mutu nzamba masolongo na kata kine balbo sanité Gabriela Mavungu la plus belle sans oublier Pichu Ikoma mystère de l'Ouest famille Moulongoy donc bambota trop boza belé ingénieur Jal Kikita to resuksa na nguli mama Zozo Nzango donc give thanks. Merci beaucoup. Donc, artiste, c'est passé l'angelo au mot, pour ça, on a plaisir à voter les mananga na Tigibino, na éviter so ezalanini. Ouais, voter les maraga, na éviter les maraga, parce que le logo on a simba micro pour aller maraga microté, et idéologie. Elle m'attire, elle m'a pris sur son emprise. Sa présence m'électrise, son amour me pousse à chanter. Je dors plus la night, ma tête est à moitié figée. Je la perds pas de vue, mon cœur est en train d'éclater. Entouré des filles, mais pour toi je vais toutes les plaquer. Merci beaucoup, merci à tous.